bote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani za ndenge tomesana kokuta na biso na bino chaque mercredi et samedi na Canal Kin Télévision tokuta na kaboy pona robeta masolo ya mboka, masolo ya Congo, masolo ya ba oba kotaka na politique te, masolo ya ba oba zalaka na politique. Dossier à candidature commune de l'opposition, dossier il y a divergence na kati ya opposition, Bokolanda Prince Penge oya dynamique de l'opposition ndenge basololi na Didier Kiku na sima nango bokoya kolanda bandeko ya UDPS na point de vue na bango bandeko ya UNCP bakoya ya bango mukolo meloko na kolobeza moko bandeko nanga objectif dans chaque démarche ezani lelo na komona lokola batu bako bunga ba misusu bako kanisa que c'est l'occasion ya kosala na mabe yango bokomona bolingi bo déplacer débat jusque maintenant moi tambo je considère que bitumba eza entre Félix et Tshisekedi na Martin Fayulu Madidi bitumbeza entre Vital Kamerhe na Martin Fayulu Madidi soki to réfléchir na ndenge wana tozali ko se perdre bote na bande kolanga tout ya Unikini bisika bwali kuna matanga na matanga mboka na biso ekoma ndenge wana mais ba événement ya ndenge wana baction ya ndenge wana esengaki ke ezongisa ta bomoto ya bapoliticien lelo na komona batu ndenge bakoswana bandeko nanga amutu ya kowanga na moninga zate okowanga na Martin Fayulu koloba nini akolabo akorompi azani okowanga na yeta Martin Fayulu mukolo azobima j'essaie de décrire ya kolakisa biographie na ye bien que namonaki bandeko moko batikali wana wazokoma ndekueleze yosko atika Fayulu na lobita lelo nyangwa mutu azolo balanga tika Fayulu yosko za nani par rapport à Fayulu soki ozana sentiment tribal vanda na yonga tamwe na kota biloko wana ta yo place Martin Fayulu soki osololaka na ye tuna Martin Fayulu madi tuna ye monsieur tambo azanani tunaye awa tokoloba toyebi na lobaka na Congo toyebani na diaspora nde na tikaka na ebite mais awa toyebani la démarche eza Félix contre Fayulu te, ça c'est déplacer le débat. Félix contre Kamerhe te, c'est déplacer le débat. Je considère que l'événement qui est tombé ezali un élément de motivation ya batuna batuba la muka. Lelo bokomo ya makam. Le 21 ndenge ba annoncer retour ya Martin Fayulu Madidi. Je suis trop sûr que kozala plein ya kosakanate. Je suis trop sûr. Parce que tozali a toko solo na bat. Retour ya Félix et Tshisekedi. Je suis sûr que kosala pe plein ya kosakanate. Alors ce qui est kosala que Félix azui ya munen, Fayulu azui ya munen. Okomana que adversaire à cause de la minoritaire. Et ce n'est qu'avec ça. Parce que la crainte, c'est laquelle. Et ça y a que baïbali sous victoire, bazon qui s'habille na boum. C'est ça. C'est ça. Mais dans cette diversité-là, il faut une stratégie. Mais ezala lokola biloko mon côté yake bino moi suis moi. J'essaie de démontrer aux gens parce que les gens veulent faire croire à l'opinion que mais au FCC tout va bien, ça le kuta.
tout ne va pas bien au FCC. Mais problème de R moko bazoye baka comment gérer makambo na bango. Mais oya biso ndenga ko gérer yango za passe. Talaka moi muke. Les gens, je ne sais pas ce que les gens attendent de moi. Bon, vous attendez de moi que un jour navandika kaboy, nabali ko finga Félix, mais ko causer la trotte. Ou bien vous attendez que navandika kaboy, nabali ko finga Fayoul, bo causer la trop. Ngana zana biloko wana te. Je connais Martin Fayoulou. Je connais son combat. Je connais Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Je connais son combat. Alors, Okochanga, liboso ya batumi bale wana ke, bon, ngana koma fanatique ya nani na boya nani. Wana bokozela trop. Soki bino bokende na considération tribale, bokende ngana za kuna te. Soki bokende na ba émotion na ba sentiment, bokende ngana za kuna te. Mais soki mukolo moko Bomonika Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Martin Fayoulou bavani bolobani. Nous avons vu Kamere rester avec Fayoulou. Alors ce qui est dans la batu oyo mutu oyo ndimaka Kamere était c'est Martin Fayoulou m'a dit, c'est connu, c'est pas un secret. Mais bomona quand même bavanda. À combien plus forte raison Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et son frère Martin Fayoulou, pas seulement que bako sa la politique, bako sa la combat moko, mais bako sambe la paix sika moko. Et vous voyez ces deux messieurs là, bako ma ennemi so kia modèle ni. Boko tikala na soni. Boko tikala na soni. Biso ya kaka boy totala kabino to jimele to koseka. Et yinda kana katanga l'époque entre Moïse Katumbi Chapwe na Jean-Claude Muyambo batu basopana oya finyo biso totala kaka bo tolo biso tozakuna te ba conflit ya d'individu biso tokotaka te to kotaka na makambo etali mboka na biso tala na beni makambo eko sale to kaka mawate ndeko moko alobi ndeko Eliezer, au moins les bases, oui, il fallait que la base parle. Ne vous en faites pas, je vais encore faire parler la base aujourd'hui. Nazo kende sika mususu. Na monga fula, na kolobisa base, na makamwango. Il faut que la base s'exprime. Yosko soki olingi base elo bate, olingi nani alo. Parce que batu bako voter Fayoulou bango wana. Batu bako voter Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bango wana. Mais l'on koloba, tout ce qui a comme fissure et division au sein de l'opposition, est à la considérer comme une stratégie. Mais ceux qui vont comme ceux qui n'ont pour faire rater aux Congolais l'occasion, parce que vous serez responsable. Après ma ponomie, ceux qui sont invités, binone vous causez là-bas responsable. Toko tambolaka, toko yokaka, population denga koloba. Yango na lobi bande konanga. Occasion epesami ya que opposition la kisamakasi na ye. Yango na koloba. Deux retours annoncés. Martin Fayoulou m'a dit le 21. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi toko zelaba confirmé biso. Bokomona Kinshasa ndenge koninga. Et je suis sûr. Je suis sûr. Il y a eu 7 candidats, Misatu Balongolaki, Mine Batikalaki, Bake ba signé tangu ba signé, ba oyo, base na bangwe tomboki, balobi ba se retirer, ba o batikali, ba o batikali baza 5. Mais ce qui batuna batu ba conjuguer moins effort parce que batu balala qui paie trop. Et que ba sali de sorte à ce que population tikala ya côté lim parce que la population n'enga comme ba va soutenir Fayoulou bazawan biso Fayoulou muto mekate ainsi de suite Fayoulou soldat du peuple oyo balobi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi maboko pembe bina boko mona UDP sa colère voilà et loko wana yeko créer et comme atisa mais nebo longwa na makambu ya koluka ko s'auto détruire. Mbote na bande kolanga tout ba kolananga à travers le monde. J'y fais un service.
bandeko ya RDC Monde bakozala na Mulhouse. Qui osant solo moko zo bengisa ba congolais donc on lobi ba congolais baya o fali solo ni les awa le 9 décembre. Bon, le 9 tu as invité RDC Monde. Donc RDC Monde a kuya wana Mulhouse. Donc tu as invité bango pour baya tout sur na bango pour comprendre c'est quoi l'RDC Monde. RDC Monde banani ba koya pona o ba koya koyoka bo ba pasana mitune belo ba mitunaka. Si, tu bien si il y a staff mon RDC Monde bakuzala awa. En commençant par maman présidente Pauline Lumumba. Donc bakuzala pe donc il a présidé séance conférence wana. Donc voilà donc vraiment tous senga bino boye belé parce que les ali kambozo concerné vraiment biso nyonso tout ba congolais. Donc RDC Monde Isaya yo Isayanga Isaya biso nyonso. RDC Monde ya yo yanga ya biso nyonso initiative ya malamu il faut tout tombola il faut peut-être tout pousser ngo to benda kate mais faut tout pousser ngo pour RDC Monde ozana biso balobi olobi le 9 père et vous le 9 décembre donc na 15h. Le 9 décembre na 15h awa na siège ya ba congolais sika ba congolais ba kutana kana na adresse ko sa adresse ko na ba ko ba ta Basel ba ta 37 rue des Abeilles. Donc 68 200 000. 37 rue des Abeilles, 68 200 000. Beaucoup de place ba congolais ba kutanaka à Champagne. Na siège ya ba congolais place association Je suis congolais bazalaka. Awa. Donc eza place à Bungate, marché za pembeni awa utunika rue des Abeilles. Pangi ko bakisa ko na bandeko ba ya bandeko banani ka ba congolais ou bien ba ya pe. Non, tout ça qu'on invité bande cognos surtout na bami à Congo. Le problème c'est que ils ont un problème là sur le congolais donc on a vraiment des besoins des congolais. Donc tous aller belé et puis voilà quoi. Voilà, ils ont histoire na biso moko ba congolais non d'abord. Congolais ko zanga te ceux qui ozangi c'est que pour za na doute na yo ezali kama ba congolais surtout to la tango. Ndeko ndenga ba otote ya biso lelo to reconnaître ba mérite abatu. Il faut tout reconnaître, tant bazar bon il faut tout reconnaître Ndeko Eliezer tant azo bimisaka ba initiative ya kitoko boye asali pona yete pona famille na yete na asali ngo pona biso nyonso ba congolais faut tout za to tombola ngo faut tout bana reconnaître tant bazar bon Ndeko Eliezer merci encore na initiative oyo tozawa na pona soutenir je suis congolais na Mulhouse baza sima RDC Monde Bampangi Richard na bandeko nanga Jeff ba mama street de bandeko tout ya Mulhouse. Merci. Les andengwa anezaleli. Mbote nandeko nanga John Connection na Turquie. Maman Georgine na Paris, merci beaucoup. Parce que kalamingi te moi koli wano tindelinga pona campagne okoma. Ya biso campagne ko sale makandengo wana. Bawo bakolinga ko sunga biso bakosunga biso. Bao pe bako beta kara, bako beta kara. Bao pe bazana na kati ya mafinga, bafinga kaka. Bao bazana kati ya kokosa ka batu, bakosa kaka. Mais nous sommes en train d'avancer petit à petit. Est-ce que élection, to kondimango avec machine à voter ou sans machine à voter? La mission de Martin Fayulu Madidi. Est-ce que to kokende na fichier électoral corrompu, tout a changé. La mission de Martin Fayulu Madidi. Et d'accord, toko bunda toko avancer. L'objectif, est à quel niveau de tokomi ezalate. Ndekonanga Peter Tiani. Mon frère, déjà une semaine, un jour, Peter Tiani a kokangama. Azakuna nakacha boloko raison fondée ezate nyonso bako sala ezaya kolakisa batu ke soki omeki yo pe tokozwa yo tokotia yo ndani mais problème ezate on en a connu sous Mobutu même sous Mzee Laurent Désiré Kabila tomona batu ba homme fort basuka pe na boloko ezalaka ndengwana Tiani n'a rien fait.
Tiani n'a pas signé de papier, Tiani n'a pas commenté, mais le cognon sur Tiani, Oya Salati, Ezake Aza patron un vrai journal. En tant que patron un vrai journal, Aza a responsabilité civile et non pénale pour être arrêté. Les robans n'en a moi si naïe bavandi, bako vivre na stress, bazandenge wa, musalango yango. Mais comment na kake jour mutu ala muki, na habite soki mushoro soki nini, ala muki atali, ali abani kofinga. O kolabo, o bo. Mbote na Jean Dongala, mbote na Frank Djongo Shamba, Jekoko Mulumba Carbone Beni, mbote na Colonel Arona équipe na Emo Bimba. Yango Colonel Edi Kapenda loba na ngande ko Eliezer nga siko botia kanga wapi. Côté ya ba prisonnier politique na zate. Côté ya ba to basala infraction de droit commun na zate. Siko botia kabiso wapi. Mon colonel ngaite na ebi place ya kotia yo. Mboka ngo kaka ndenge ezali. Ce n'est pas que tobosa na kabino. Gloria Senga mbote place aux Ali. Yango batuna tibino na memorandum bakenda kotike l'église catholique. Où est ton frère? Ndeko na yo azawapi. Toko luka ko kene maponomi. Kasi ndeko na yo azawapi. Compliqué. Mbote na bandeko nanga tout bakolandanga na kime, nous sommes na territoire à Kabongo. Bino bandeko bozana loja. Mbote na bino nyonso tu Isaac na Lubumbashi. Mbote na yo pe lokola Congo mbote na leki nanga James na Afrique du Sud. Soko lingi kosomba, koteka, tope kofutela na Afrique du Sud. L'agence immobilière Yellow Star Housing ezali pona kosunga yo na ba démarche nyonso. Na betap nyonso, équipe ya agence eza disponible pona kosala o ezali bosenga na yo. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Soko lingi komona biso, luka biso na adresse oyo 37 Lensboaf Street, Robert Chan, Johannesburg. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 27 11 11 680 04 72, plus 27 67 036 16 06, plus 243 99 81 76 630. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Sans rival. Boni. Bitumba. Mais Bitumba na lingi ke manduki ba bisika ni na kokeni. James asala ka politique te. Mais makambu ya ozana posa ya kosomba ndako. Kosomba mutuka kolue na Afrique du Sud. Bayi ba yombongo te. Bengali kiwana na numero wana ba kopesa bi. Merci na professeur Jean Bele. Oyo analyse na ye bato ebele ba sepela kinango. Ezandengwa. Merci bande konanga. Toko titamonga fula. Et puis toko tuna mutuna wana toko zanga kotuna ti. Na population. Mes condoléances encore une fois de plus na bande konabiso à Rotterdam. Pour la disparition à Papa Mons. Papa cadeau courage. Toko insister koloba pelo kolabo. Kolobaboy. Oza candidat. Oza na produit. Ya koteka. Magazine tokomi wa pieza polele pona koyamba yo. Toko yamba na ndenge wana. Dans tous les domaines kotiko ozala. ONG. Ezala politique. Ezala nini. Magazine tokomi wa toko yamba bino. Denge tokolo. Mais bande ko ya RDC monde bobo sanate parce que wana ezali loko moko munene muko wanzo ko sio zongi est-ce que sio bengi jifem service
parce que lelo nde bazokanga moto yango ndenge nini ekorate. Voilà, merci bandeko na nga botika la brancher parce que za mosala tokomonana na mbala nsima. Merci.